Breaking news, vous allez bon. On dirait qu'il y a Softkins TV. On dirait qu'il y a Softkins TV. Et ça peut mettre en dirait qu'il y a Canada à Toronto. Puis vous allez bon, on dirait qu'il y a Sentinel TV. Vous allez bon na Manchester et si Manchester Media. Manchester City Media et c'est la chaîne surtout à télévision à libre mon na simange za ITV na liboso kuna ezali BBC boko monango ba BBC ba chaîne nyo surtout oyo za koto na ngambu kuna oya mai bozomona ezali bongo stade ya Manchester oyo ba bengi Old Trafford na ngambu kuna bozomona ba bateau bozomona makambo belé oyo ezali mais biso tozali awa na cadre ya breaking news basango Congo et pas na bino. Alors na basango Congo ezali basango oyo proverbe 30-30 ayela rabino na bandako pe ko traiter masolo ya Congo ezali bongo domaine na biso on dirait qu'il y a City Media. Basango Congo ndenge tolobi ya lelo na Ameriki na est ya Congo ba école fongolité lelo bana ba ke classe T. Ameriki ezali na est ya Congo isika wapi alias Kabila a commissaire yango passoire kokotisa bandeko ne ba Rwandais ba cousin na ye ko ya koboma kobebisa kolongola ba Congolais kokunda bango koboma ba village mobimba pe ko tia ba Rwandais ba Tutsi oyo ya ba Rwandais na ba Ugandais bazo ya kuna parce que na boule na bango ya like mboka wana Kivu mobimba ba récupérer en eza ndoto na bango ba Rwandais balotaka mais ekola tekela mbate po mboka wana Congo ezali héritage nzamba pesa ba Congolais apesa ba Rwandais te alors bandoto na bango ekola telamba te pe ekosimba te esengeli na bino boyeba te bino ba Rwandais pe bino ba kolabo boyeba ke na Chine après avoir colonisé plus de 50 ans par les Anglais ba Anglais batikalaki na mboka oyo babengi Hong Kong na 1999 kaka nde Chine récupéra Hong Kong. Alors Chine ebisaki ba anglais soki bo libérer biso mboka na te to bombarder ngo pe na ko pesa une information que gouverneur ya Hong Kong l'anglais ezali prince Charles mutakinde ko zoyer parce que azali ko boya ko céder ville wana kolongwa. Alors ba Rwandais nyonso bozo sala bandoto bozo lota ba complot bozo sala ke bozo biso mboka sengela bino boye ba ke bozo lota ndoto ya lukuta ndoto baba parce que Congo wana ata iota moko kolongwa te po Congo ya appartenaka na ba Congolais. Congo eza mboka ba Congolais, Congo eza héritage nzamba atikela ba Congolais, atikela ba Rwandais te. Donc bolinga te mboka wana toko récupérer kango bo limbisa tout ça vraiment na malili climat eza bien te mais tozu ba risque ya retourner quand même libanda pour na kosala gete na bandako bolanda breaking news on dirait que il y a Softkins pe on dirait qu'il y a Sentinel TV na Manchester City Media et c'est quand la chaîne surtout ezali. Pe lisusu tozo que nous yebisa ba Rwandais ndoto na bango ekolatela mbate pour mukolo kaka un Congolais nationaliste un président congolais nationaliste net proverbe 30-30 azui pouvoir na tongo na 15 ba Rwandais tout ba komparata mbango donc ba oyo ba infiltrat armé ba oyo ba infiltrat ba société civile ba oyo ba infiltrat ba institution na biso boko parataka mbango parce que boyebi ke ba lipate na bino fossile alors boyeba ke ba chinois ba récupérer mboka na bango do bolinga te mboka wana to récupérer kango. Alors question munene batu tout bazotuna bani bayeba pourquoi Etienne Tshisekedi oyo alobi aza nationaliste oyo alobi abundelaka mboka oyo alobi alingaka Congo oyo alobi azali opposant azali bongo kolinga kokende dialogue na mutu oyo aza infiltré mutu oyo ba communauté internationale CPI est tracé déjà pe sala déjà mandat d'arrêt international pour ba crime contre l'humanité mutu oyo aza na mukongolais na plus de 50 millions ou bien tocha 20 millions de Congolais au bakufi na génocide ayo sa na Congo. Alors Moutouana banda 2001 ayana Congo lokola Kadogo Rwandais et preuve ezali na masolo o James Kaberebe abetaki le bazaki kisangani et lelo oyo aboma Musée Kabila un Congolais ayiba nationalité a kotisi ba Rwandais pe azoboma ba Congolais bino bozolinga okendo sulwana eto ebite pona nini ezali ndengo wana pona nini eza bongo mais preuve oyo ezolakisa ke ba Congolais bazala ba témoin que ba soi-disant politiciens congolais bazali ba immoraux ba inciviques pe ba corrompus donc ba immoraux ba inciviques pe ba corrompus donc esengeli la biso toyeba ke ezali ndenge wana pe lisusu
pourquoi Tshisekedi a dit qu'il y a dialogue Alias Kabila a changé constitution ils allaient m'awaper pour moi ils allaient grave peut les sous quoi grave il allait que les journalistes congolais sans scrupules vont promouvoir les génocidaires rwandais, c'est-à-dire des assassins rwandais infiltrés dans nos institutions civiles et militaires, des journalistes cupides et corrompus, Oyo Baza pour ça la promotion, il y a Rwandais, moyennant 50, moyennant 20 000, moyennant 10 000, na tête na bango, ils l'aventurier, les collabos, Jean-Marie Kassandana TVN 50, tu évites na départ à Kabila. Ceux qui TV on a retient en poche, ils allaient Congo Mikeli internet, ils allaient RTNC, ils allaient ba chaîne ya ba kimbangiste. Alors tout de suite yebi bino bozo so mbongo pour na kosala reportage kokumisa occupation parce que boza ba incivique. Alors to yebi ndenge ni to suka na bino. Lisusu ba na awa na diaspora ba Dupont avec 2 Dupont avec T to yebi que na diaspora to sito timbeli bino bosu ba mbongo bosa ba aventure pe Thierry le commando asi timbeli bino atangi ba komona bino système tout oyo ezo kamba na Congo il faut ekende système tout oyo eza na Congo kaka Kabila te clan na ye mobimba système na ye mobimba faut ekende po eza système moko ata lelo Kabila longwe soki système wana longwe te tokotikala na même problème parce que batwana bazali ba ennemi ya Congo ba ennemi ya ba institution donc système wana mobimba il faut kende. Donc, est-ce que vous voyez que fonds citoyens, outre signer charte na bango pe ba sali sikoyo ultimatum ba pesi na gouvernement ya Kabila ya Rwandais balobi la publication d'un calendrier électoral consensuel au plus tard le 31 janvier ainsi que le démarrage de la mise au jour du fichier électoral au plus tard le 10 février. Donc bandeko oyo ya fonds citoyens bandi kosala makamunyo surtout o ezolakisa attitude ya chite ya pouvoir ya Kabila nenge esalamaki na tango Mobutu na kotangela bino yango. Alors bapesi ultimatum nenge Laurent Désiré Kabila pesaki ultimatum mais pas Mobutu. Alors balobi était avant le 31 janvier il faut calendrier électoral consensuel au plus tard le 31 janvier pe démarrage. Il y a mise au jour du fichier électoral au plus tard le 10 février. Alors, bazo sala bongo parce que ce qui est le 10 février et le monanité le 16 ezalaka marche à chrétien masolo pe bandi mbalamo to tambuse vite fait to sala Kabila vite fait na ndenge azolo tando to kaotika la président na minduki nyoso ya sombi. Donc bango balobi kisalome banda pona front oyo babengi yango front citoyen qui salome banda. Tshisekedi azosala erreur grande erreur alandi Antoine Gizenga oyo a décidaka ke azampiaka aumeli en exil azwa moi parti na ye akufa pauvreté. Alors asungaka occupation rwandaise azwa mbongo boyebi masolo ya 2006 olie akotela mwana mboka Jean-Pierre Mbemba malgré azaki faux mutu mais il y a pour nous côté la Rwanda donc Antoine Gizenga na palu ba trahisa ba congolais ngamo nazaka muto palu na longwa parce que nazali un nationaliste ceux que vous avez ba mobutiste te ceux que vous allez ba lumumbiste beaucoup ko trahir mboka te Lumumba a payé de sa vie alors ceux qui ont le besoin lumumbiste au trahir mboka na étranger aux allez pur que un étranger ou bien un envahisseur ou bien un traître. Donc Tshisekedi pe amoni ka komi mukolo anyo komi trop 30 ans na kati exil na kati ya koluka poste azuite alors abenda la wana nyoso za chilombo mutazo pesa ebulwana alors bino bata IDPS bokeba parce que IDPS elle familiale et komi prebenda balar po e tikala riche mais to ebite ba kolia kango wapi parce que ezala Antoine Gizenga ezala palu ezala ba Willy Makiash ba groupe batwana nyo surtout après libération to kolandela bango ba kosamba po ba traître ba trahison mboka donc bango nyo surtout wana pe bomoni Antoine Gizenga ndenge sukelié yena mwasi na 34 ans ba kabwani sikoyo nani akosunga ye nani akolatise pampers nani akobatela ye donc eza mama mingi na ngonga oyo. Alors to moni ndengwana donc eza même buzoba Tshisekedi alingi alanda mais peuple ako bloqué pour makamwane salamate
Congolais telemela IDPS na Tshisekedi, Congo eza mboka na bango te, Congo eza mboka ya IDPS te, Congo ezali mboka Kabila te, Congo ezali mboka ya Tshisekedi ye moko te, Congo ezali pe mboka ya Palu te, ya Antoine Gizenga ye moko te. Faut telemela bango parce que Kabila azonga pe Rwanda vivante, il faut afuta ba crime tout asali na Congo. Kabila les Rwandais continuent sa festival de massacres, 100 personnes tuées à Lubero. Nabutu Alelo, azo continue festival na ya massacre. Le 15 mars 1997, ville ya Kisangani et Koyaki, AFDEL Ezokota, James Kaberebe, chef d'opération rwandais au Zaïre, apesaka Joseph Kabila conseil prophétie na ye et komi kokokisama peuple oyo ayebisaka Kabila bazo betelo maboko lobi lobi ba robengana yo. Donc to komi na période oyo prophétie ya James Kaberebe na vie ya Kabila et komi kokokisama. C'est-à-dire tobetela ka epe maboko te akota na kiyanke arobima pe na kiyanke manu militaire. Na Uvira, des rebelles burundais arrêtés avec des cartes d'électeurs congolais acquises au Rwanda. Na Uvira, lobby bakangi ba rebelles burundais na ba carte électorale congolais oyo bazoki na Rwanda. Donc Paul Kagame mutatindi bango. Toseka moi mukete ate tuchi na RDC. Gouvernement Matata Mponyo envisage d'emprunter 1 milliard de dollars au marché financier pour financer les projets d'investissement en RDC. Pendant ce temps, des études montrent que l'État congolais perd chaque année 15 milliards suite à la corruption. Matata Mponyo a regardé 1 milliard de dollars dans l'institution internationale à finance. Mais batona basali betidi ba moni que non na Congo 15 milliards et bunga chaque année na corruption. Alors ba ebisi no ko defanote kanga kaka madusu à corruption ou ko récupérer aux ana posa 1 milliard mais na Congo 15 milliards et bunga na corruption. Celui qui est pris qui se croyait pris. Na place au defa kanga madusu et ko za malamu. Alors charte de fonds citoyens 2016 ezali signé. Elle est sortie de quelques ultimatums comme à la fin du temps de Mobutu. Attitude de temps de la fin de Mobutu, le Parlement vote la destitution du maître Kengo, du traître Kengo Adondo. Attitude de temps de fin, Tshisekedi qui vient d'être remplacé, le Rwandais Kengo propose un dialogue tripartite. Mais Mbujima il tombera quand même. Oh, nous surtout les alliés ba similarité et tout ça là. Mobutu a autonomé Tshisekedi, premier ministre a remplacé le traître Kengo. Tshisekedi a senga dialogue tripartite. Quelques temps après, Mbujima est tombé qui peut Mobutu à Kouéaki. Attitude de temps de la fin, Tshisekedi réserve 6 postes à AFDEL rejetés par Laurent Désiré Kabila. Attitude de temps de la fin, Ngwanda rencontre Bizi Makarara en Afrique du Sud et Kungulu Mobutu mobilisé à Kin. Donc na tango ya fin ya mandat ya Mobutu, Ngwanda ki okutana na Bizi Makarara pour négocier en Afrique du Sud. Mukungulu Mobutu akomaki ko mobiliser ba étudiants, ba professeurs, ndenge lelo oyo Kabila atindi les criminels oyo babengi les criminels Kanyama na kokeno kutana na ba pasteur corrompu ko kutana na étudiant. Donc eza ba attitude ya temps ya fin ya règne na fin ya règne nyonso biloko ndenge wana esalamaka. Alors ndenge moko azotinda Mobutu Kungulu fils du maréchal mobilisé les étudiants tout et tout lelo pepe perdre azosala bongo. Alors na komi na suka breaking news na biso tokopesa happy new year na Canada na docteur oya soutenaka biso. Happy New Year na docteur asomela biso caméra nzamba pambola alors merci mingi na soutien, merci nyonso na nyonso sala na sentir que vous sentir Sentinelle TV 1 sauf Kin TV live. Alors Freddy Wanga na Manchester lobby bimela mutu eloko mosusu me santé te tika bimela mela maxi bien-être ezo soigner tout. Maxi bien-être ils ont soigné tout. Alors, tika bibela bela. Breaking news, Basangwa Congo, Nambo Kanabino. Breaking news.